Sali na babakuku nyonso ya Sila Bisalo Bekam na badasashu nyonso ya Dasa Temo TV na pesi bino bampote bisika bozali. Télétournage na biso kalate ezoya na kati ya SB. Botala makambo ezo se passer en coulisses, donc bater na biso bango nyonso baza sur place. Mutuna mutazui rôle na ye. Donc film ya touro ezo bandeza pesa mbwambwa touro ako boya te. Ako zwa bino mo botala ndenge ko Voilà. Bon appétit un peu. Merci. Bon appétit, Béobé. Bon appétit, Béobé. Bon appétit, Aloulem. Bon appétit, ma Souzy. Bon appétit, ma Viam. Bon appétit, régisseur préféré, Chiquiton. Bon appétit, papa et maman. Ok. Bonne digestion, Gatsby. Bon appétit, Démo. Bon appétit à Flore. Il faut battre dans la studio. C'est bien. Sila Bisalo Pomba scène toujours en forme. Pesa mbwambwa kasako boya te ya turo kondima. Ya turo mbwa kondima bomoni bino moko SB nde makambo Sila Bisalo nde makambo. Bomoni kolia bazolia kitoko nyonso ezoleka kitoko. Batika Bekam Pomba scène mama na bango maîtresse akara akoma talate ya tiaka mutu na rôle na ye. Donc bino mo bomoni Flore Bangwa zawana, bomoni Mère Vie azawana, bomoni Suzy Bantu. Bato nyonso balingaka Suzy Bantu boko mona ye na kati ya SB. Donc ezande ya koyinza makasi. Na bato nyonso bolinga Sila te. Biso toye koyebisa bino ke biso tozo kipe bino te. Toza kaka wana kara. Biso ka ande mosala. Toujours promotion ya Sila Bisalo. Toujours promotion ya SB. Ta ya koya kosala ba polémique inutilement. Toza nango te toza ka na temps ya kosala promotion chaîne na biso kende liboso. Bino bongo mama na bango mokonza kara Sila Bisalo Bekam Pomba scène. Yango na lobaka bato théâtre bazalaka mitema mabe. Yo mutu moko olingi oya lelaka mingi, olingi pe Sila Bisalo mingi te. Pe sa position soit olingi mama pleureuse, soit olingi Bekam Pomba scène. Kozalaka double facité. Tantôt côté Sila, tantôt côté mama pleureuse. Non. Pe sa position. Côté la ka moko choix eza clair. Bekam Pomba scène. Bekam ata kabelo $200 alinga te batu ba yeba. Bo comprendre ya pesa kapenza selon de nzamba loba loboko droite soke pesi gauche yeba te. Wana nde Bekam na biso. Bo continuer ko s'abonner pe ko liker massivement na kati ya Dasa Temo TV pona boza toujours na ba nouveauté Yasika, ya Sila Bisalo, ba nouveauté Yasika, ya batteur na bino, na batrice na bino préféré. Donc, boza la brancher na kati ya SB pour kalate télétournage na bino ezoya. Bo continuer ko s'abonner massivement.